Ah, toi aussi, tu as encore fait le poulou. Et hop. Allez, Kendo Sagana. Alexis Yamamoto, viozo raté ma solo. Alexis Yamamoto, on a ni puis ma solo ni nazo raté na lukuta no zana mukeba. Association sourire des enfants africains vient foutre les 180 élèves Minerval. Ezala. Mukebe so betelenga li solo. Association ni nango na kina kondi ba ko foutre la bana Minerval pendant 1 an ya ofele. Alexis Yamamoto, viozo raté ma solo. Mukeba, est-ce que vous tous les ça? N'explique qui ou bien association SDEA. Ils ont foutu la bana Minerval. Pour non ni manga TV, kendo komisa bana. Benga ekolo pe modeste na kini, bango tout bakoto ofele. On ça nango encore. Nebi association mo te na kina wa. E foutre la bana classe Minerval. Et ça na ça c'était aller kuna. Vie so yo tanga te pesa bana lupe mbaba tanga makamto lo bayango. So bango komisa bana classe ko tanga te sopio. Vie ndimela association de sourire des enfants africains. Ils ont foutu la bana Minerval ndimela nga. Tika lukuta. So li to kebeta tona epé modeste ba salu témoignage. Non. C'est ko lingo dikeba na. Dikeba na te keba mama muzulu ba mukeba. Bana nango ba kutoka Kongo lobi ça bana te. Soki batangi te ba osana nini. Ezande ke non. Chérie yaka naza ko sepela makasi. Nayoki ki association sourire des enfants africains zo foutu la bana Minerval ya solo. Faut se renseigner. Ko se renseigner yo na ndinga mabete me. Mukeba ko loba te to lingo osala mère surprise ka cité. Surprise nayebi ke naja déjà ko sepela. Komisa bana chérie. Papa zo kendo komisa ba ya na bino. Au sentir, kendo komisa bana vie. Mukeba zelanga nazoya. Mbote na yeko komisa bana bolobi nini? Zenze synthétique. Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto JP Lutai Alpha na photo Joël Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto Sensei Shule Gote Bulai. Beauté aux internautes du monde. Septembre 2014, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel en sigle EPSP en République démocratique du Congo a officiellement programmé la rentrée scolaire 2014-2015 pour le 8 septembre à 7h30. Zenze synthétique. Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto JP Lutai Alpha na photo Joël Sensei Shule Gote Bulai Alexis Yamamoto. Beauté monsieur, tokoye bakombo. Bon, kombo nangai Kennedy Mukindi. Papa Mukindi, inscrit combien de bana na FP du Modeste? Bon, na pesi bana misatu. Misatu wana na classe moko ou to ba classe ekeseni? Bon, ba classe ekeseni moko aza na première, mususu deuxième, mususu troisième. Siko likanisi ya ASD ya yo yambi yango ndenge nini? Et na sepeli quand même na idée oyo eza malamu parce que na sepeli makasi faut soutenir musala oyo yo ekende ma liboso. Na sepeli na makasi eza malamu mpona biso ba parents oyo keteke mpona kotangisa bana vema bana ba évoluer na étude na bango. Merci. Maman, na évité soko pusana. Bonjour madame. Bonjour. Tokoye bakombo. Kombo na nga Tchabou Tété. Maman Tchabou yo inscrit combien de bana na FP du Modeste? Baza 4. Na classe moko? Te baza différent, mususu ana 4e, 3e, na 2e na première.
nasepeli makasi vraiment nasepeli po bapapa misala donc basalaire misusu ekoma difficile mpona kotangisa bana mais naomona likanisi oyo donc nasepeli nango makasi po bana batanga. En tout cas ezalaki vraiment. Mais tu es sûr que le 8 bana borzon. Nasepeli mingi komona otokoyeba kombo. Kombo nanga mama Landrine Makusu. Donc nasepelaki na vandi bona yoki ba micro ma francophone ezoloba bazo parler wana bazo loba mama bana ba kotango fele boina bo en tout cas nasepela makasi taka ka leta mi bana biso basana na leta koma kofuta pasi bana kotanga koma akokoso siko eto ya toka kibongo en tout cas nasepela makasi pona naza bana 5 bango nyonso apena koti bango awa moko aza na 5e moko aza na 4e moko aza na 3e moko aza na 2e moko aza na première en tout cas pa nasepelaki mosala oyo ndenge bobandi donc ekende na biso penza liboso natondi mingi donc mabondeli nazobonda nzambe apesa lisusu donc makantiana ekoba kaka nabengi ngana bengi ba mama ono baete baya pende bele bele batangisa bana baye bakokoma ekozala bien pona papa Lersi na tondio penda nzambe apambola openza. Les tout petits se sont fait accompagner par leurs parents et leurs aînés en guise de reconnaissance au geste du promoteur de l'association Sourire des enfants africains. Ah, vous venez là d'entendre la vie de maman, donc ma mère Sepeli Monique. Leurs enfants reprendront les études, ils vont retourner à l'école. Ceci grâce à M. Alexis Yamamoto. C'est un très grand plaisir, mais j'aimerais aussi avoir la vie des enfants parce que ce sont eux qui vont étudier. Alors bonjour Yaya. Bonjour. Yo, quelle classe nini? Voilà qui est 6e. 6e. Est-ce que Awa peut enseignera bien? Enseignera kitoko makasi. Oh, bah bon, va peut se ofele ou bien va tank ça. Pour la bonne de enseignera kitoko makasi. Est-ce que ça va quand même tout non bayete? Nayebisaki bango déjà bato babelelaki koto na biso nyonso wana na expliquaki bango babaki bakoya. Parce que yo déjà ozozela lundi ozonga classe. Nazozela yango. Ozonga classe ni lobi 6e. 6e. Ah là c'est payé bongo et ça papa Alexis Yamamoto. Na pesi merci makasi na oya sali nzamba pambola e akobaka na musala wana. Merci beaucoup. Nazomona ya yo ozonga classe ni 6e. Mino so 6e to boko sanga. Aux en 6e. Aux en 6e? Ah, yo siko na 6e, aux en âge ni? Aux en 12 ans. Année passée au travail qui bien? Mais c'est n'abino pas tant que ça bien. Tant que ça bien. Parce que babeta abino bigoro, mais ça beta abino bigoro. Abetaga, so déranger. Ah, mais yo autant bien, faut pas déranger pour papa Alexis. A un souci, le doko ma mutu malamu comme mutu munene, il faut autant au déranger te. Non déranger te. Ah, siko yo ça va. Ba camarade nanu o ba ete oyebisa bango nini neta bango baya ekoli bawando futa bango mineval ofele yo le c'est pas sera mina faut tanga un peu makasi non tanga makasi. Ah, c'est un grand plaisir. Merci à monsieur Alexis Yamamoto, promoteur président de l'association Sourire des enfants africains. Merci également à madame Deborah Nitofouidi qui est notre trésorière et à monsieur Hamilton Valei Bwanza qui est le secrétaire de l'association Sourire des enfants africains. Natiki kuko nazo pompe kwa. Na sepeli mimi na papa Alexis Yamamoto. Pour le kona tozali boto na passe belé na Congo. Tozo na passe tanga mama na bilota. Makolongo. Matoni ne panzambe. Apambola ya pambola penza. Motema nanga ezane sengo. Sengo. Danger. Alexis. Yamamoto. En tout cas, tout le monde qui est ce qu'il faut, il y a un peu de passer tout dans mon maman. Il peut encore tout à beaucoup de découlou. Batata pour te banque avec qui va. Bagan banque de bancar tout beaucoup là. Mais tu bancar que faut ne pas faire quoi. Teko kadia tangenda minerval min teko bunguri ya Alexis Yamamoto bunguri mun kiesi mbakri jadi ngisiri yisu songe ba teko batatu jamun ko butu ko suko kan tukan tam ki buta ko mi diaka bonga ngi lukula mi lamba
bikole merci kangen ko ni tata Lexi yamba mutu zam kan sarisa kan galu zununda kan sakuna kan sakuna kan sakuna kini jamli kan fingo ni mama Alexi yamba moto en tout cas to mbona qui est-ce qu'il faut ana ya mpe ni mpasi tuta mo ni mama ibe to ankara tuta bokole ba te kulo ba ta to puto ba ka ba